Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, Nyoso des shows Denar TV. Merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Sokotel Ngamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es tous sur la Nabino ensemble. Kakandé tu sur la Nabino na des shows Denar TV. Motezo pela, quel est le problème? Zalad branché, toqué na détail. Nana li solo moko na ana besoin to so la nabino ensemble. Maman na biso abengi na des shows Denar TV. Maman zolela. Maman lobi des shows nazana États-Unis d'Amérique. Mikolo États-Unis d'Amérique nde batomboki ba onde ba simbi masolo. Maman na biso lobi des shows nazana États-Unis d'Amérique. Tolingana ki na mobali nanga. Mobali azui mwasi ake kovanda naye na lupangu ya famille tozawana. Problème ezani maman lobi boye des shows tovani na mobali nanga esika mobali aye kovandisa nga eza lupangu ya famille na ye ya grand frère na ye. Maman lobi des shows tindenge tovani na mobali nanga alingaka musala te. Mobali alingaka musala te po ya na ye ayebana ya na ye azala na mbongo. Mobali azoyoka soni ya oke esala musala, mobali adepandaka na ba intérêt ya bambongo ya na ye. Abala maman na biso ake kotia mwasi na lupangu ya famille baboti bana misato. Mobali na ya longwe na États-Unis ake Kinshasa asalaka ba affaire, en fait pas du tout affaire, mais akendaka Kinshasa kuna akendaki na Kinshasa alingani na mwasi musu na Kinshasa baboti na epe bana misato. Mobali asali 5 ans na Kinshasa banda akenda atika mwasi na États-Unis d'Amérique. Ya yaka kaka sauter azon Kinshasa, ya sauter azon Kinshasa, mais plus Tana enyo seza Kinshasa na 5 ans ndenga aza na Kinshasa ndenga kendaka bota bana misato babombela mama na biso. Mama yebaka te mobali déjà na Kinshasa abota bana 5. Mama lobi des shows libala na yaki lokwa na vandaka na lupango wa famille bande kwa mobali nanga balinga angati. Bande kwa mobali na yemi bale ya basi. Combat sur combat ba combatara mama na biso kolo lisolo. Yoka Webine baimba bandeko ya basi yo 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 yo. Balingaka basi ya bandeko ya mibali te. Dala webi babiloko nyose ya mambo banda kala ya ponzembo époque baimba rango na moment toza lelo ezo sala passe. Mama lobi des shows basemeki nanga balinginga te. Na basemeki mo mibale bazaona. Siko luka na tuni susu boy. So bandeko ya basi bowelaka nini na basi ya bandeko na bino ya mibali. Na lingi semeki moko a répondre nga ata na commentaire, hein maman. Bo pesa na réponse bo welaka nini na basemeki na bino. Bandeko na biso abasi, bo lingaka basi na biso te pona nini. C'est juste une question. To so la on to fungula moi mémoire. Maman na biso abi des shows basemeki na nga balingaka nga te, combat sur combat. Bref, problème eza boy. Mobali na Kinshasa aboti bana 5, mwasi na États-Unis d'Amérique aye barate. Oebi ezo sala pasi pourquoi ezana mibale ebele baokende zwa basi na Kinshasa baye kobwaka bango na bapoto. Yaya tanto kenda Kinshasa baye ba kaka jika baye ba kaka tobonga na poto. Nzoka rien. Bandeko na biso a Kinshasa ya basi bolandaka des shows Denar TV pour bo comprendre pe makambo mususu. Mama ba oya kokendo kumbo na Kinshasa mobali azoyelo na ba influence ebele nzoka na poto aza même pas na adresse. Nzora na poto aza même pas na vie ya malonga. Eh mais oui, c'est la vérité yaya. Ba erero ezaki na tango akala boye kokosa kosa batu na Kinshasa ba influence wana mema batu na baloyenge. Foto si sa ba erero. Foto longola ba erero ya ba vantara buzoba. Mobali ake kokumba na mama batu na Kinshasa, kumba na mama na biso kolo lisolo ake kobwaka na lupango wa famille. Abotisi eba na misata. Alongwana azongi su na Kinshasa ke su kobotsa mususu bana misato. Seke no ya Kinshasa un jour akokumba yako ya kobwake ka na poto. Mama azo souffrir na bana misato 5 ans. Mobali akipara bana te, mwasi azobokola bana ye moko. Mama na biso abi des shows, problème eza boy. Tovanda na lupango wa famille,
lupango wa famille esika atika mwasi na bana misato ba taxe ye ebele bambongo kofuta ya leta lupango wana eza pe ya mobali te ya ndeko mobali ba taxe ye ebele ba menace ye na niveau ya leta baza na besoin bakanga lupango wana par rapport ya ba taxe ndenge eleki babengi kolo lupango yaka mbangu po lupango no ba taxe eleki bato tia awa bazofuta ba taxe te nani esengela futa ba taxe wana mobali o bavani na mama na biso yake kovanda na Kinshasa atikeli mwasi ba charge na bana misato mama azoko kofuta ba taxe wana nyonso te mobali akima akenda Kinshasa kolo lupango ayekoya bref papa petango ayoki ndengo wana akimi mbango azongi na Canada ayepo ya oteka lupango wana lupango alingaka teka eza pe na kombo na ete lupango eza na kombo ya propriétaire nango babengi propriétaire kolo lupango keno lupango no balingi bateka kolo lupango aza yaya ya bobali ya mama na biso kolo lisolo abenga mobali ya mama na biso kolo lisolo ayebisi yo okoteka lupango wana te so oza na besoin yo tika na Kinshasa kendo vanda na Kinshasa me oza na droit ya koteka lupango wana te lupango wana evandi famille na mwasi na yo otika wana okoteka lupango wana po mwasi no akende wapi toza wana oyebi bato mosusu bana kimutema mabe et chose grave mama na biso alobi des choses mama na nga tozali ne na kati ya lupango wana ya famille tozali na mama na nga mobali na nga abengana mama na nga c'est-à-dire papa mobali na ye abengani mama bokilo abengani mama ya mama na biso kolo lisolo manque de respect aswani na mama bokilo na ye abengani mama bokilo na lupango lupango azobenganela bato ya ye pete lupango wana ochaka mwasi ya kocha eza ya yo te lupango wa famille me ya bimi loko akolo lupango ayaki mbango tant bangi baboto la lupango pona problème ya ba facture ya yembango po luka teka lupango batali na ba document lupango kombo na eza te babenga kolo lupango yaya na ye ayebisi non tu n'as pas droit au côté kate tandis que lupango wana eza na bande kwa famille ba na 4 plus mwasi na yo na bana baza wana komo okoza na kimutema mabe aboy esalima wapasi na soni mama na biso azolela problème mususu eza nini papa oyo aboti mwasi na yeba na misato na Canada mais ye moko lisusu akomi koya na France azokita na Paris koya ko influencer basi ya Paris yaza mobali abotami na bande kwa mbongo bambongo ya na ye azusa na ngo ba influence akomi koluka basi awa na Paris yaya tokolinga bana basi bofungola mayele ba mama surtout bande ko na biso o ba na Paris ba o balanda des shows de Nar TV yaya keba na ba mibalo ba uta na ba Canada ba influence belé ya lokuta kuna na Canada place ezate alors koso na ba influence belé na poto na France en fait akumbio na France oke na Canada oke la libanda yoka ba vérité ndenge zobima olongoli mwana batu na Kinshasa oke na na Canada oke kobwaka na lupango wa famille okimi oke kobota esu na Kinshasa oyebi yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre eza na batu mingi ba uta poto ba oke lusala mabe belé na Kinshasa obanda ba Canada Europe partout oyebi côté ka oyebi toza na poto batu belé ba obima ba ke kosa ba fille na Kinshasa mama bako kumbo na Kinshasa wana baye kobwako na poto ao okosambwa mboko komate mapate kweya ebele ba mama ebele basi bakumbi bango na Kinshasa baye na bango bazolela ebele bakumi ba fazera wana poto ebele basi bakumi ba déléquante eza po bango balinga te baye kokoma ba déléquante na poto mibali bakosi bango na Kinshasa baye na bango na poto koya na ye na poto awa vi ya malonga te asundoli mwana mwasi e ba jara batabo e baze ebele e baso continue kosala la même chose atiki mwana bato awa na poto ake kokumba na musu na Kinshasa bref na kati ya problème mama na biso papa ye kosala divorce aye kosenga divorce ake na leta asalisi document divorce ache adresse na ye mususu aye kotikela mwasi na lupango wa famille zwa mukanda ngo wana ya divorce ngana yo abu pia idiotie mais en même temps baola landa kumoko basali séparation du corps maman na biso alobi des choses bandaku ya États-Unis en fait bandaku na biso ya Amérique ezaka toujours likolo na se mwasi azola ya likolo mobali azola na se chose grave mobali alingi te mwasi na yavanda na lupango wa famille ye souci na ye ezaka ka mama abima akende mais yaya yo muto yaki na mwana bato na ndako wana yo ye na mwana bato botie bana misato
omene vie difficile oke kobota na Kinshasa oya Kinshasa pe ozokosa ye makambo mosusu bavandi na mwasi esika mo lupango ya zobenga na mwasi eza lupango ya sombate ndaku ya grand frère na ye mais alingi te mama na biso azala na lupango wana mwasi ifo abima akende ko débrouiller ailleurs webi batu mosusu bana ki mutema mabe batu bazana ki mutema mabe moko ya lisekite comment okosala mutema comment okosala biloko aboye fo zanga mutema yaya fo zanga mutema comment kondima mwasi oyo boti na ye bana misato obenga na ye abima kende mama na biso abi desho na États-Unis d'Amérique ndenge toza lokwa na ndenge bino boza na Europe te na France bazo futela ba mama bana bandaku bazo futela ba famille nombreuse bandaku na États-Unis d'Amérique eza bongo te bango kuna yo moko kozwa ba charge ndaku na yo sauf soko zo sala par année zo leka $30,000 nde ba okiko en fait alobi sauf ce qui au salaka osana moins de $30,000 $24,000 nde ba oki kopesa yo mwa ba aide ya bambongo lokwa bambongo akozwaka bilo akolia na ba magasin mais soki sommation ya salaire nous le kalikolo à $24,000 osana na droit ba aide te ezate lokwa biso na France so beaucoup moins famille nombreuse bazo futela bino ndako bazo pesa bino mwa ba intérêt ba charge ba bilo rebele ndenge ezala kuna eza bongo te maintenant mobali azana besoin mwasi abima na bana même temps mwasi asalaka te alobi mwasi fo abima na lupango wana akende koluka esika ko vivre yaya totika ki motema mabe bozo kendo zwa bana batu na Kinshasa ba influence ebele ko kendo kosa basi na Kinshasa boye na bango na poto boye ko bwaka bango c'est ça yaya mboko koma te mapate ko ya yango na loba mikolo nyonso ebele abasi bazo tromper bango na Kinshasa tokenda à Kinshasa jika oui mais boye parate ba vini toza nango na poto c'est ça yaya poto eza na réalité ndeko mwasi na minute azolela za na États-Unis d'Amérique mais yo tantôt na Kinshasa ko kaka ki aza na États-Unis d'Amérique ozo sepela no yebite vini nazo mene kuna oko kaka ndeko aza na poto yo ozo sepela oyebite vini ni ndeko na yo azo mene na poto c'est ça le problème mais bref elo ni twenga to lo banakati yaya bandeko oyo bazokendo kosaka bana basi na Kinshasa vraiment eza bien te botika ba comportement oyo eza bien te botika ba caractère oyo ezo sala propreté ebela basi lelo bazo regretter baya na poto mais bakoma ko regretter baya na poto bakoma kolela c'est ça rien que la vérité olingna kosa pona nini ebele baya na poto bakoma kolela bakoma préférer zonga ata na famille na Kinshasa mais akozonga ndenge nini bana basi babotisi emisato ozonga na famille ndenge nini yo lela kyo ya poto ya mboko koma te mapate kweya esali mawa pasi na soni papa na biso mama na biso azolela pardon mama na biso azolela mama abi desho meka kolobelango esala bien na kati ya communauté bandeko oya ba escroc bazokendo kosaka ba fille na Kinshasa bazwaka bana batu na Kinshasa kuna bomona ye muntu po apesi bino mwa $1,000 $2,000 bomoni ye muntu metango ye na poto oye komona mamona mbwa mama na biso azomona mamona mbwa na bana misato bakenda ko bwaka ye na lupango wa famille kaka na lupango wa famille yango esika avandi mamona mbwa bande kwa mobali ne balingi ete kaka na lupango wa famille avandi mamona mbwa mobali alobi bima kende siko mama atuni asala nini mama akende wapi na bana misato yango mama na biso alobi desho cha sije na nga na chaîne na yoka nini bandeko na nga bakoyebisa nga na bana misato na sala nini na kende wapi mobali alinga na vanda na lupango ya famille te lupango ya mobali te ya famille ya mobali na ye mobali abengana mama bokilo ayaka akitelaka wana mobali abengana mama bokilo na hiver chup mama bokilo akenda ovanda na Canada isali mawapasi na soni yaya totika escroquerie na vie ya basi ezo sala bien te totika okosala makambo lobby eki kozongela yo na ba façon mosusu c'est regrettable koyoka ba masolo boy mama na biso azo regretter mobali akenda Kinshasa abota na ye asundola mama na bana misato mobali aye na États-Unis abite bima na lupango wa famille na nga kendo luka moye au débrouiller mais yo muto zwaki mwana bato oyaki na ye na Canada tango bande ko linga ye na ebandeli okosaki ye ba promesse ebele mobali alingi osala te alobi ya kosala te ba misala wana akokango te ye azo vivre na bambongo ya ndeko na ye ya mobali en même temps azoya même awa na France
Maman lobi azokita na Paris. Abando kendo kosa bana basi à Paris. Yango toye kobelela yaya keba na ba escroc o bazouta na ba Canada. Ba kokumba ona Canada okela libanda na neige. Voilà autre nya tolo ba pona lelo yango wana benga des choses de Nar TV na ba sujet bientôt lo belango. O ekomeli ekomela ba tumsuste to lo bela ba sujet tout. Oh nyonso eza comme sujet ya bien au moniteur ko lo bela. Numéro des choses de Nar TV yango wana ezo de kaliboso écran na yo, gravé na WhatsApp okozwanga. Partagez votre émission, tout ça la large diffusion. Partagez, pesa bande comme sous batala, bayoka, batuba longa na mabunga eko sala bien. Aimez, commentez votre émission. Et zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission ezakoya. Ciao.